Mbote mingi bandeko. Eza lisusu ngai ndeko na bino ya be. Eza ngai ndeko na bino ya be na yeli loto kabula mwa lisolo par rapport ya kindoki. Ya sorcellerie. Tolobela na mokuse na moke. Avant na lobela sorcellerie na lingina loba boye. Ndenge na lekaka na etando ike kotea kolobela makambu oyo eza autour de nous metoye baka na biso yango penza malamu te. Na bandeli boye ke na lobaka te ngai ndi na tondisa mina mayele. Na lobaka pe te ngai ndi na sukisi mayele. Soki ndeko oyo azana posa ayoka maloba oyo to azana ba question ndenge ndeko moko atunaki ngai benga ngai na koya. Benga ngai na koya. Epa na biso elokileki respect ya bato eza te. Ngai moto nyonso soko benga na koya partout so ebisinga yaka na koya. Ndenge yo kolinga ndenge to osala. Na koya mituna nyonso okotuna ngai soki pe ozana posa ba question par rapport ya ba enseignement ou soit ozana besoin to approfondir ba enseignement oyo soko bengi ngai na koya ba numéro eza wana bengi ngai na koya toko solo na biso. Et comment quelque part likolo ya kondima na yo bakisa boyebi. Donc likolo ya foi na yo bakisa science. Et comment kaka pour le kombo ya science yango ebeba soki tolobi science tokomo kantango kaka côté moko nzoka science la sala koyekola to pe kotanga makambo nyonso yango babengi yango science. Soki bakisi occulte elakisi koyekola makambo kasi na sekele na kobumbama elakisaka nango te ndoki elakisaka nango te nini po ndenge toza boye biso nyonso tozaka ba occultiste. Biso nyonso nande ko totala ngana ngai toza ba occultiste. Fo ezana ba moment moko ya vie esengaka moto osala likambo moko to mibale ya kubatama ya kubumbana. Pendant ce temps-là ozalaka occulte. Ozalaka occultiste la ngona donc ya wana lobi ke biso nyonso toza ba occultiste. Tout penza sonité. Yango to baki la fois passée. Et sengeli na moto nyonso, moto moko na moko akomaka na niveau élevé ya ko analyser eloko nyonso. Po tolongola kubanga o ba pesa biso kubanga po tobanga makasi. Tobanga ka vraiment makasi. Pe to yoka soni. Eloko mosusu ekosenga na biso to sala effort tolongola soni. Kati na biso soki olingi okoma ba effort wana sala boye milonga c'est maîtriser yo moko. Donc yo moko c'est maîtriser ba émotion na yo pour bana ko maîtriser baninga. Donc miyeba po oyeba pe oyebisa baninga. Donc c'est un peu ça oyo na lingi na loba na ebandelia numéro ya lelo ya nzokande. Nzokande ilakisaka nini likambo eza autour na yo par ignorance oyeba te eza yango tango oyekoyeba yango okoloba kaka nzokande. Nzokande eza mayele ya bato ebele. Nzokande eza mayele pe boyebi ya bato ebele ndenge mokili etambulaka na boyebi ya bato ebele. Nalobaka likambo moko boye kanga likambo ona ina loba ndeko na nga na vie na yo ndenge oza wana oza na bato moko ba eda yo na vie na merci opesa bango te pe oyebi bango te bato mosusu bakosala na ngai tembe kasi nazolimbola boye oyebi ntango ozalaki bebe kaka mama na yo to papa na yo nde te asimbaka yo tambola olia soso eza na ba voisin na ba cousin basaka osimbola makolo tambola olia soso bawasimbola maboko bato baidaki yo po tambola ta mosu bakombo na bango oyebi te zwa mwa mayele na lobi wana lelo na kolobela kindoki sorcellerie kindoki na olobela ngo mwa moke
bosana te ndeko na nga nalobaka pe na bandelaka ke mutu alalaka na misu te pongi eyaka na misu te pongi eyaka na matoi moto alalaka na matoi donc soki matoi eza koyoka te moto alali moto alalaka ni na misu te kindoki eza mabete eza ka mabete nalobaki boye likambo nyonso na mokili ezalaka na parti ya bolamu nango na parti ya mabe kindoki ezali pouvoir oyo tobotamaka na yango moto nyonso abotamaka na kindoki kindoki yango eza nini la sorcellerie c'est quoi ezali kaka moyen ya ko maîtriser ba mouvement de ton esprit moyen ya ko maîtriser esprit na yo moto en dehors ya corps. C'est ça la sorcellerie. Yango epai na biso tolingaka moto nyonso na dose ya sorcellerie o azaka dango il faut o activer yango faut ko activer yango pour bakosaka yo te. Sorcier ndoki kaka ndenge azoloka kaka ndenge pe akoki kobongisa lokola kobongisa bandoki bayebi te babebisaka kaka. Moto azali deux parties. Moto azali na partie physique na partie spirituelle. Alors ce qui moto a commis qu'on maîtriser partie spirituelle na ye, c'est ça qu'on appelle la sorcellerie. Kindoki yango ezali base ezali niveau 0 ya mystique nyonso ya vie kindoki nazo benga ngo kindoki na monoko na biso epai ya mindele kindoki na bango ekoma bonzambe epai na biso kindoki na biso eza bo satana nzoka nde eza lokuta monene kindoki ezali malamu penza. Lokola tokota na ba enseignement mingi ya mabe topesa kindoki forme moko bo topesa kindoki forme moko lokola bakanga biso bongo kindoki pouvoir na biso toyebaka eloko ya kosalela yango te lokola bakomisa biso pauvre en esprit yango kindoki na biso tosalela yango kaka ba makambo tomonaka makambo nini na famille soki atande ko na biso ya mwasi to ya mobali akomi atako tonga kaka bien pour ça na bwa kile maladie yembala moko tomona yango mingi ata mama ko mosa mwa mikate na coin omona kaka babwa kile maladie oh mutu mwa bongisa courant bien babwa kile maladie oh kindoki ekoki ko participer pe na développement ya mboka pouvoir oyo basa oyo to salelaka pona ko sala batu mabe eza même pouvoir okoki ko sala yango pona ko sala batu malamu eza na batu ebele babika na kindoki na mona ba témoignage wana ayebi yango nangina lobela nini sikoyo na mokuse nalobaki na ebandeli nalobi kindoki ezali kobima na nzoto na yo moto pe ko maîtriser yango ba français babengi yango extase kotika nzoto pe kobima libanda extase pona ko confirmer que moto nyonso azalaka ndoki moto nyonso alotaka okomona ozolota bazolanda yo okomona ozolota ozobunda olamoki pe na tongo ta mosu nzoto pasi ta mosu sutuki na pongi pema makasi elingi koloba molimo na yo ebimaki kasi eloko ezalaka bato ebele ko maîtriser yango eza na bato mosusu pe asambelaka te aza pe ata na ba protection moko te aza pe na bakamo te mais alali azolota bazobunda pe abeti moto ya obundisa ye natunaka question wana siko eza nini kobima na nzoto eza likambo moko te ndenge bateyaka biso na biyamba eza extraordinaire to eza eloko moko esengaka soki nini mpona kobima na nzoto non moto nyonso abimaka na nzoto na ye na opesa exemple moko ntango tosalaka sexualité ntango tosalaka barapport sexuel nata sire nazoloba makambo na bato ya bomoi lokola nga makambo oyo naoloba yango na bato ya bomoi lokola nga ntango tosalaka sexualité
eza na temps moko mayele ya bomoto ebungaka nyonso na bandeli. Eza na tango moko mayele ya moto ebungaka nyonso, ebungi penza. Yango pe tango tosilisaka acte yango soki batunio eleki ndenge nini, c'est-à-dire ozoyeba te okoexplike moto ndenge nini po mayele ya bomoto ezalaki te. Eyaka kokoma nini awa na expliquer moke extase ndenge nini moto abimaka na nzoto na ye. Eyaka kokoma ndenge nini pendant que moto azosala rapport na moninga moto, soki moto baza kosangisa na ye nzoto azo plaire ye, bondi melanga moto na akomi ye bapenza te aza wapi ti na suka landa malamu. Soki moto azosala rapport sexuel na moto o azo plaire ye, moto akomi ye bate ti na suka kutu oko sutuka ke osali makamususu na o yo moko ozali kosatendre te. Mais soki moto azokomi ye bandambo ndambo po azoyoka plaisir te na moto osala ne rapport, akobima na nzoto na ye. Makambo nazoloba ngo na bato bomoi lokola nga, okobima na nzoto na yo. Esalamaka souvent comment okomona na pesa exemple ya mobali po naza mobali, okomona ozosangana na mwasi oyo azo plaire yo te, directement obimi na nzoto na yo, o pense mwasi moko boye to image moko boye obimi. Tango obimi na nzoto na yo okanisi mwasi moko songolo, c'est-à-dire oyoki plaisir o wana. Tango mena osilisi ozongi na bomoto oyini moto ozalaki na ye, esalamaka ndenge wana. Esika siko ba malédiction ekotaka na ba vie ya bato na tango wana. Nakoya kolimbola yango tango nini basalaka yango pe pona nini basalaka yango, kasi awa na olobela no extase. Alors esengeli na moto nyonso azala na makoki ya ko maîtrisaka esprit na ye en dehors ya corps na ye. Nalobi boy eko sengela moto nyonso na mokili, surtout biso baindo oyo bazoba tozali, to maîtrisaka esprit na biso en dehors ya corps. C'est ça la sorcellerie. Kindokeza kaka mabete ezana babolamu na yango ebele. Moto azana deux parties na lobaki nzoto na molimo. Tango nzoto a moto na molimo esangani, bon nake nano moi un peu clair par rapport na biso. Nzoto ya moto toyoka ebele balobaka nini na ba science mususu na bato ya maeli mususu ya biamba mususu ko balobi, surtout mingi ba science e utaka libanda balobi na yo moto azalaka na 7 corps. Batanga ba kombo ba terme moko bande na ngai bune bobika ba terme zaka wa corps cosmique, corps kingandi, corps toki ba kombo ebele. Na expliquer 7 corps yango ezaka nini. Moto aza corps na esprit. Alors corps eza composé na ba élément 4. Ndeko nanga landa malamu. Nzoto corps physique ezali composé na 4 éléments. Oyo tolobaki mabele, mai, moto, pe mopepe. 4 éléments oyo esalaka corps ya moto. Nde ezali 4 éléments oyo esala mokili mobimba. Macrocosme. Mokili mobimba esalami na ba éléments wana 4. Maintenant, tango basangisi milimo po moto azwa bomoi. Milimo oyo epesaka nzoto bomoi ezalaka milimo misatu. Molimo na yo kolo nzoto oyo ye, molimo na yo na molimo santu, molimo ya malamu kati na yo, na molimo mabe, esprit satanique. Donc milimo misatu nde ekokota na kati ya nzoto. Na bandeli na okende malembe
po na komi ko kende na ba étape oyo bandeko to fungola penza misu makasi na bandeli boye corps physique ya motu azalaka na ba élément 4 mai mabele moto pe mopepe. Maintenant corps spirituel azana 3 éléments molimo na yo molimo santu na molimo satana nabi molimo ya satana te me molimo satana oyo nzambe asalaka kati ya moto po epesa moto connaissance pouvoir discernement pe libre arbitre yango balobi moto azala banzoto 7 yango monaka soki balingi baloka moto bakamata monduki basali to bisala sala basali bakoki kotumba yango na moto donc to bakotumba yango na moto bazo atteindre corps na yo bazo atteindre par le feu na mon pépé pour moto soko tumbelo ko directement et sali association ya moto na mon pépé soki bazwi minduki yango to basali bisala sala bakundi na mabele bazo attaquer nzoto na yo mabele oya yo ainsi de suite yango to monaka moto moko so bika na mokili azana no me bakanga ye déjà donc bakanga yo nzoto moko to mibale to misatu po balongola yo na mokili tolanda malamu ndenge naza kokende malembe na malembe bakor 7 wana oyo toyokaka balobi moto aza na 7 corps nauti kodécrire yango. Alors esengaka maintenant moto komaîtriser yango et puis eloko pe eza important na vie ya moto ayeba auti na ba élément nini po biso nyonso ndenge toyaka na mokili soko yendimelanga okozala fort okomaîtriser élément moko to mibale esika yo uta pe kozonga na yo okozonga kaka pe modele wana na ina loba nini na banzoto oyo toza na yango 4 wana eza na bato mosusu élément du feu et dominaka ye donc aza na maîtrise ya élément du feu po auta na élément wana ya moto misusu ba maîtrisaka trop élément ya mabele po auti na élément zo dominer auti na mabele misusu ba maîtrisaka pe mingi élément ya mopepe po auti na mopepe mingi pe ba maîtrisaka élément ya mai po auti na mai kanga likambo oyo parmi ba élément oyo nyonso na tangi batu mingi na mokili ba maîtrisaka mingi pe ba utaka mingi na élément oyo babengi mabele wana kokotaka yango malembe occulte na kuku soki outaki na élément oyo dominaka ezali mabele okozonga na mabele soki élément oyo dominaka ezali moto okozonga na moto soki pe za mai okozonga na mai ndenge moko pe soki eza mopepe ya solo makambo na koloba bakokanga ngai ndoki na se na ntango esika tozala soki bomona to boyoka eza na bato oyo bakufa babunga moto akufi après abungi nayebi lisolo moko eleka na mboka na nga tano baka mboka na nga esika na botami Congo esika na botami eza na mutu moko na bakongo komona ye maungu ye akufa bazolela ye boye apumbwe bazolela bembene apumbwe lokola ndeke akenda abunga na mboka moko na bandundu eza na ndeko moko na mona ye na misu papa wana komona ezalaka zandu liulu donc ami pesaka kombo zandu ya likolo makambo nazoloba oyo batu bayebi papa wana bazana bomoyo ye kopumbwa na ye ezalaki ata 16h ata 15h azoleka bino liboso apesa pe bino mbote ya esekele ezalaki su te mokolo zandu liulu akufaka ebembe na ye mpe bakunda yango te mata mpe bongo makambo nazoloba na bino makambo ya solo eza na bato mosusu oyo bamaîtrisaka mpe moto
bakufaka mpe na liwa ya moto. Bato bamaîtrisaka mai bakufaka mpe na liwa ya mai. Baliwa ezalaka mpe mine, liwa ya mai, liwa ya mabele, liwa ya moto mpe liwa ya mopepe. Makambo nazoloba oyo eza tellement profond, soki obengi nga nakoya koexplike yo yango malembe malembe. Bandeko tolanda bondoki oyo tozalaka na yango, oyo baninga babenga yango eza ya mabe, oyo so bakuti na ekeko, bakuti na kasa, bakuti na singa, balabi longola yango eza milimo mabe. Kaka bondoki oyo baninga baosala ba telefone, kaka bondoki oyo baninga baosala mituka, bondoki yango batoka yango epai na biso bakolo nango. Pondoki ya liboso oyo banda sorcellerie azalaki moto mwindi lokola nga na yo. Namona ye na solo na ye akufi kala. Ye akufi kala. Ye azalaki deuxième bato o bayaki na mokili. Po ngai na yo toza ba quatrième bato, quatrième génération. Moto yango nakutana na ye na solo na ye kombo na ye Egri Mokonda ndie sorombiata. Omoni bato natangaka bakombo o namona. Oyo amemaki sorcellerie moto ya liboso oyo namona oyo ye aloba na nga yango ngai mpe nakozongisa. Ye azalaki bato ya mibale. Nalobaka série moko nalobelaki ba rôle nini bato bayaka na mokili. Bato ya liboso bayaka kaka kobota. Bato ya mibale bayaka mpona kosala ba découverte. Bato ya misato bayaka mpona kosala transformation pe création. Bato ya mine oyo eza ngai na yo biso toye mpona nini na époque oyo ndenge mokili okende mbangu. Bato ya mine baye po basangisa mayele ya bomoto na mayele ya molimo, basangisa yango esika moko. Avancement ya technologie. Donc mayele ya molimo na mayele ya bomoto basangisa yango ebala na efanda esika moko. Rôle oyo bato ya mine baza baninga bakomi déjà kuna. Ozala ndako na yo ozo solola la moto aza musika makasi bozo monana. Baninga bakomi ndengo wana. Bakopesa oli net moko totala film okomi lokolo oza na kati. Donc bakomi na besoin moto a vivre na nzoto pena molimo na a vivre ngo nyonso mibale monana ka boye physiquement. Na époque oyo tokomi. Na tu na ondeko. Na kati ya motu na yo oza wapi? Oza wapi? Tala esika mokili kimi mbangu. Tala esika makanisi na yo ezali. Ozali wapi? Ndeko nanga. Yango esengeli na moto to activer pouvoir intérieur na biso. To activer ba agrégor na biso. Biloko oyo to benga rango biso ba kino to benga biloko anzoto. To activer yango bo moto ezonga bo moto esala. Ndenge sala repa ya basi ti lelo aboti mwana tiki mwana ndako akei wenze mwana na ya leli ayebi ke mwana aleli kindoki wane fo ezonga ndenge bakoko na biso balambaka ndenge basi na biso balambaka ti lelo mwasi ya moto mwindo alambaka na kindoki akokamata nzungu atina moto a mesurer quantité ya mai te kanga makambo nazoloba soka mai yango etoki azwi kaka fufu atsope azwi oyo aswi ya balo esimbi formule esimbi sila eza kindoki. Po bindele balambaka bongo te mundele balambaka na calcul. Basi na biso balambaka ngo kaka bongo. Akotia biloko elingi ebela zwi mungu abwaki ayebi te azwi ndenge nini ekoki pe. C'est la sorcellerie. Eza bondoki. To activer bondoki na biso ya kati. Nangina lobelo ko moko. Omoni makambo ba te na Bible Elia mati na char de feu. Nga na betaka c'était na likambo etali ba terme na ba mot français. Tango yoki char de feu ozo kanisa ngo ezelo konini. Eza ndenge ngai na yo to pimboka na moto ezo bima biso na sima. Yango peli ya salaki. Eza eloko asikate. To eza pe impossible te. Même ndenge le grand Jésus atambola na mai biso kutu pete. Eza ndeko moto yoko na masolo bandeko ya ebale na likwali toko. Yesu kuta atambola ka banda awa na awa me ya siko ebale likolo litoko. Eza bondoki.
to kamata bondoki na biso to bimisa yango na ba valeur positive to ko bimisa ngo ndenge nini to ko bimisa ngo soki to bandi ko supporter ba valeur ya baninga to komi ko sepela na ba valeur ya baninga po makambo batia biso na motu eza po soki ndeko na ya zui valeur moko boye na domaine moko ya vie kindoki na biso musala o batindaka biso kwa kozongisa bandeko sima kozongisa bandeko sima boboti mwana famille ala na avenir moto kokoma moto monena kosonga famille lokola bozana posa aza e bozala ka na famille apasi bodameye bêtement na buzoba nzoka avec pouvoir oza na ya sorcellerie ya kindoki okoki pe ko pousa via moto kene liboso kaka na kati ya kindoki okomona papa moko to mama moko alia musunia batu alia ki soit alia ka avocat soit alia ka docteur lokola na famille na ye ezate akokamata mwana moko abotami bazo bokola ndenge to bokola ka soso bazo lesa ye bien ba occuper bien pour azwa grandeur donc mwana misu baza to mona kati muto akola ondega akola na chance moko boya otanga ba classe esila mbangu ya double kati ya kindaka mbangu makamlo so esila tanga zika akola si akomi licencié mukolo ba ko dame yango wana donc pouvoir wana ya ko propulser via moto e keletibo commissaire quelque part bo dame ye ndenge moko pe boko ko tsala ngo atikali bongo kozanga koyeba bande kunanga to yeba ndenge ya kosalela kindoki na biso moto nyonso azalaka na kindoki na bandelaka likambo ngo kindoki ezali likambo ya soni te koyokela ngo soni te na olinga te ozana kindoki moto azalaka na 5 sens ya moto et yaka par rapport ya ba élément 4 oh tozalaka nango moto azala na sens babengaka toucher et ça la maka à l'aide ya nzoto na ye moto azala na sens oyo babengaka lui koyoka et ça la maka à travers mon pépé moto azala na sens oyo babengaka odorat koyoka solo et yaka na mon pépé domaine spirituel ba solo mokolo moko tokosola si yo ba solo tina ni baselaka parfum tina ni esengelaka ba solo moko boye eza sens ya moto moto aza na vue komona esalamaka à l'aide ya énergie ya chaleur esalamaka à l'aide ya moto komona moto aza na goût esalamaka à l'aide ya soyi à l'aide ya mai natangi ba sens esali bongo 5 sens. Alors, 6e sens, maintenant, autour de la 6e sens, c'est ça maintenant la télépathie, c'est ça maintenant la sorcellerie. Montazo yeba likambo ezo ya lobby. Donc, on a la partie charnelle et tikali na 5 sens. 6e sens, c'est ça maintenant la partie spirituelle. Maintenant, le coup là, esengela ka moto atamolama engebene molimo. Ce que j'ai 6e sens, au tient on a première position. Les restes, il y a sens 5 et tikali er na 2e position. Yeba ete yo tikali moto ya mayele liboso olongwe moto ya bozoba liboso po soki okomi ko comprendre makambo na 6e sens na yo directement orokoma na maîtrise de soi orokoma na maîtrise de soi bande ko makambo nazo luba oyo nazo lokota bilokota lokota te na kopesa pe examen moko soki olingo koma mayele zala mutu ya ko observa ka mingi observa ka trop yoka ka pe trop soki olingo koma mayele soko olingi to tikela zoba ndenge to zalanga na yo boyaka pe tout ndenge to boyaka pe tout ignoraka pe mutu nyonso okotikala ndenge to zalaka ka boye susi na biso eza to kolisa mwa ndambo ya mayele to monaka makambo na sens mususu to comprendre que oyo ba kosanga po ba kosanga te fona zala boye na uté ko ba numéro utoleka na ta oyo toza déjà capable ya ko créer po toza na nyonso toza ba machine ya tour oyo saka ba pièce de rechange toza na ba biloko belé oyo to koki komi salela mais ti lelo oyo to importaka na cure-dent iboma te
liboma te po toza mayele te nyonso ekosalama soki toza koactive dose ya sorcellerie ya spiritualité na biso. Ba église mingi ebengani bana na bandako mwana ya ndoki lokola tobotamaka na ba don spirituel ezangaka encadrement okomona mwana moko abotami ayele ba comportement moko bo ezobala na te mema epai ya bato mayele ba guider ye ba guider o mona ta muso boti mobikisi de 0 à 5 ans mona ya moto mundu azalaka mayele makasi poto kindoki na biso esalaka mais de 5 ans mata tango akomi koyoka makambo lokuta ezoboma ye. Pour vous dire que biso tobota mana kindoki pesa mona ya moke jouer sombela mona ya moto mwindo jouer ako panza ye belo onye tambisa mo sombela mona ya mundele jouer ako garder yango kaka bongo ti na suka le fait ako panza jouer au sombeli mwana ezalaka bozoba te ezalaka mayele o ezana kati ya mwana azolinga yeba eloko nini ezotambolisa eloko eza mayele eza esprit ya découverte eza esprit ya créativité. Mais tala biso bazoba na bata pasi ndenge to betaka bana ngwa ndenge babebisaka ba jouer yango bande ko na ngai kindoki to linga yango makasi to bongisa yango to linga yango makasi pe to bongisa yango moto nyonso azandoki na bandela kalikambo moto nyonso azandoki kasi moto nyonso ayebi te ndenge ya kosala kindoki yango muke o bayebi ndenge ya kosala kindoki yango bazosala yango pe kaka na ndenge ya mabe nzoka ndenge ya malamu na yango pe ezali ndenge ya malamu ya bondoki ezali na kobenga yango kaka kindoki na kombo na biso pe na kosala effort bandeko balinga pe kindoki na bokoko na biso net na ba ekolo ya baluba ezalaki obligatoire na famille nyonso isengeli ndoki ya makasi azala po atalaka makambo ezo ya pe abatelaka me bandoki yango ya lelo bakoma soki ndoki ya famille akomi na ye roi akomi kolia bino ndenge alingi akomi kobebisa ba vie ndenge alingi or possibilité pesa ya kopusa makambo liboso possibilité ezali aledi ya sorcellerie oyo tozalaka nango soki toza mayele tokoki kosilisa guerre oyo eza na est na sens nini na kati ya kindoki oyo eza na biso na bikolo nyonso tozalaka capable ya koloba pe mboka ebungi ekomi mai tozalaka capable ya koloba banzoi baye tozalaka capable ya koloba bakake ebeti n'est-ce pas ça eza niveau positif ya kindoki na biso soki tosaleli yango na ndenge esengeli oza siye babuzoba oyo ezosalama ekosalama lisusu bandeko lelo na lobeli mokie na oyo etali kindoki ya solo nayebi na nsima ya koloba makambo oyo bakobenga ngai ndoki kutu nalingaka babenga ngai kombo yango mpe ndoki baloka nalingi koloba ke moto nyonso aza na kindoki salela kindoki na yo na ndenge ya malamu ezalaki nga ndeko na bino yabe nga napesaka mbote kaka na bato oyo basi bakufi po mingi baniokwamaki na kozanga koyeba mais ntango bakomaki un pas na vie un pas na mort connaissance nyonso ezongaki ndenge loi nature ezalaka soki moto akomi un pas na vie un pas na mort mayele nyonso ezongelaka ye yango moni moto yango alelaka aregretaka mpo na nini pouvoir oyo mpo na nini nasalelaki yango te pendant ke nazalaki vivant makomi kutu na bible mpe bakoma biloko moko ndenge wana riche na Lazare napesaka mbote mingi na bato oyo bakufa na ba oyo nanu baye te napesaka mpe mbote na banzambe oyo tofai na bango na esika moko napesaka mbote mpe napesaka courage na biso bato oyo toza na bomoi mpo bomoi eza likambo na pete te kozala na bomoi eza likambo ya pete te eza likambo ya pasi milimo ebele yengaka elukaka nzoto oyo toza nango ngai na yo napesi yo mbote ndeko na ngai esika ozali na kombo ya bato bazomona te kobosana te moto alalaka na matoi napesi bino nyonso mbote.